Alléluia. Mais bien aimé, un seul. Voilà pour qu'il kolinga yo, aroboko na yo, na bana na yo, na libota na yo. C'est Jésus. Voilà tina tekonanga. Nazalaka nesengo. Yakotatola. Parce que notre vie, na yembango même. Tata te, maman te, yaya te, nos côtés, nous tout notre vie c'est Jésus. Je le dirai et je le dirai encore. Yango to lito songa yo. Yo ki maloba na Nzambe lelo. Olobi na ningi na abandonné nyonso. Na landa Yesu. Na se ya moi oyo. Na milinga ya tono bien aimé. Eza po yo oyeba Yesu. Zamba tilibiso awa parce que alinga pe sa forme oyo esengeli na vie na yo. Lobi parce que c'est souci à quitter mon canal à Romains 1:28. C'est souci te on a koye banzam ya nzamba salini a livré bango. Na ye koye bisa mutu moko kolinga te Nzambe a livré yo na bandoki ya famille, kolinga te Nzambe a livré yo na soni, kolinga te Nzambe a livré yo na makambo ekopesa pasi na vie na yo. Yeba Yesu, merci bien-aimé. Yeba Yesu, yeba Nzambe, yeba Nzambe. Bamiso oyo, tozaki biloko ya pamba, tozaki biloko ya koconsidere te. Mais à cause de Jésus, à cause de koluka Nzambe, Nzambe wana soko lukie na solo, akoya na vie na yo. Bien aimé, salut ezalaka individuel. Kotala teke oyo afandaki awa, akei nga mpe nasala nini nakende. Ndeko na nga toye awa mpo na yo. Toye awa mpo na yo. Bible lobi na mokanda ya Romains 1:28. Base souci te. Bien aimé, eloko batielaka souci balukaka ngo. Alléluia. Nzambe ndeko na nga ayebi biloko atia na kati na yo. Tanke yo se souci akoyeba ye te, yebi akozwa souci ya korevele yo te oyo nini atia na kati na yo. Yango ozomona bato baza na bomoi me moto avivre kaka alie ameli alali akei atamboli lobi nango asali nini akufi. Ndeko oyeki kosala nini na mokili. Alléluia. Toye awa po. Non, je suis journaliste, je lui ai vu prêcher et le thème qui va prendre la donne et qu'on a filmé. Nazoganga na se ya moi oyo na milinga ya tono bien aimé eza po yo oyeba Yesu. Nzambe atilibiso awa parce que alinga pe sa forme oyo esengeli na vie na yo. Lobi parce que c'est souci à quitter mokanda ya Romains 1:28. C'est souci te mpona koyeba Nzambe yango Nzambe asali nini alivre bango. Na ye koyebisa mutu moko kolinga te Nzambe a livré yo na bandoki ya famille, kolinga te Nzambe a livré yo na soni, kolinga te Nzambe a livré yo na makambo ekopesa pasi na vie na yo. Ndeko na ngai yeba Yesu, merci bien-aimé. Yeba Yesu, yeba Nzambe, yeba Nzambe. Bamiso oyo tozalaki biloko ya pamba, tozalaki biloko ya koconsidere te. Mais à cause ya Jésus, à cause ya koluka Nzambe, Nzambe wana soko lukie na solo akoya na vie na yo. Bien aimé, salut ezalaka individuel. Kotala teke oyo afandaki awa akei nga mpe nasala nini nakende. Ndeko na nga toye awa mpo na yo. Toye awa mpo na yo. Bible lobi na mokanda ya Romains 1:28. C'est souci te. Bien aimé, eloko batielaka souci balukaka ngo. Alléluia. Soko se souci pour la koyeba Nzambe okoluka ye. Soko se kawina. Soko se souci pour oyola bachifre na bien. Semanga la teke. Pour ezala ki ekota. Bien aimé, zala mpe na souci wana pour la koluka Nzambe. Vie na yo eza na besoin Nzambe. Ta vie a besoin de Dieu plus que toute autre chose. Nyonso tozwaka na biso, mais bien aimé, mbongo lelo ekotondisa libumu na yo te parce que lobi okozonga lisusu koluka
Mais bien aimé, il y a un vide dans nos cœurs où ils ont comblé quand on a présence à Nzambe. Naye côté ayo lelo bien aimé luka oyeba Nzambe biloko moki elekaka nango ndeko na ngai luka koyeba Nzambe luka koyeba Nzambe ndeko molingami luka koyeba Nzambe nayoka esengo ya Nzambe yango nakoma kotémoigner nayoka esengo ya Nzambe yango nakoma kotatola prise en charge. Oui, l'équipe a prise en charge de ensemble. Amen. Vous colonna yebana kina Yesu. La même qui est mbangu na famille nanga. Na ke yebi sa maman. Na kutani na Jésus. Je n'avais que 16 ans. Na lobakango évangélisation nyonso na tambolaka. Na yebi sa ka jeune fille, ba jeune garçon. Je ne regrette pas d'avoir choisi Jésus dans ma vie. Bien aimé, yo pensimela Yesu. Nandimi teke oko regretter. Nandimi teke oko regretter. Le Dieu qui est capable de faire briller ton étoile. Ici, ça ne va pas. Il y a un Dieu au ciel, le créateur de toutes choses. Akokani na mbongo te. Yesu akokani na mbongo te. L'or et l'argent ezayaye. Akokani neloko mosusu te. Bien aimé. Soucie-toi, oyeba qu'on se soucie, il y a oyeba ça, de connaître Jésus, de connaître Dieu, bien aimé. Les solos pour mener de l'eau, oyeba ça, les sources à bonheur dans son vie. Dans le but du souci, pour vous bailler de Konanga, avant que au monde de Koupi, pour la monzamba à planifier quand wakela kayo. Alléluia. Il y a un plan pour toi. Il y a un plan pour toi. Il y a un plan de Dieu pour sa vie. Mais on va découvrir un monde de nini. Soko futani na Nzambe te. Yango lelo ndeko nanga. Nzambo ya changea vie nanga. Yende na memeli yo. Nzambo ya changea vie ya famille nanga. Yende na memeli yo. Makambo kosala eza ebele. Batu na batu bazo sala ya bango. Mais bien aimé, Luka o eza essentiel. Oyebi Nzambe lelo lobi éternité na yo eza assuré. Mais akomemo kaka mpona éternité te. Mais Nzambe wana akosala mpe ke awa na se asepelisa yo. Moi je suis dans la joie. Je suis une femme joyeuse. Parce que nayebi ke vi na nga eza na maboko ya Nzambe. Ndenge David azalaki koloba, mes destinées sont entre tes mains. Ndeko na nga koyeba Nzambe, kopanga Nzambe ezalaka na litomba. Koyeba Nzambe, kopanga Nzambe ezalaka na litomba. Bien aimé, moto akutani na Nzambe fina ye komi ya kokesana. Alléluia. Amen, amen. Amen. Soki Nzambe apesi yo bomoi, nani akobotola ngo? Soki Nzambe apesi yo esengo, nani akobotola ngo? Esengo na ngai lelo ezala kosalela Nzambe. Nakolinga yo mpe osalela Nzambe. Yo kosimba lansu kwa boye, yo kotambola. Nayebisaki Nzambe na nga ata omemi nga wapi nakotambolaka na balabala parce que ozwi nga wana. Alléluia. Amen, amen. Natambolaka na balabala nayokaka soni te, natalaka eloko te. Bonjour Yaya. Natalaka eloko te. Je suis en train de témoigner des merveilles de mon Dieu. Yo pe de konanga, oyana mokili, ozana pelma de komolingami, soit tangu ya koyeba Nzambe, ya kosalela Nzambe. Atalaka acheté. Dernièrement, konekaki kuna, lelo na intercession na biso, il y a des papas, il y a Elwana qui viennent chercher Dieu. Nzambe atalaka age ya molike. Azana makoti ya kopambola yo na kimikolo. Azana makoti pe ya kopambola yo na bomwana. Mais bien aimé, ya motu ya koneka luka koyeba Yesu. Jeune fille, jeune garçon, papa, maman, yaya, tomeneli yo Yesu. Romains 1:28. Bato bazo se soucier te pona koyeba Nzambe. Bato bazo se soucier te pona koluka Nzambe.
Hébreu, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce. Alléluia. Afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secouru dans tous nos besoins. Nani anga koko preso esengoso kinzambe te. Bata mokili. Bakoye biso lelo tolingaka yo. Bako bapeteli yo maboko lelo. Lobi kaka bangwana bakotrahir yo. Alléluia. Amen. Na ba famille kutukoloka te. Baréalika ndenge na ndenge. Alléluia. Mes bien-aimés, un seul. Oya koki kolinga yo. Aboboko na yo. Na bana na yo. Na libota na yo. C'est Jésus. Alatina tekolanga. Nazalaka nesengo. Yakotatola. Parce que notre vie na yembango même. Tata te, maman te, yaya te, nos côtés, nous tout notre vie c'est Jésus. Je le dirai et je le dirai encore. Yango to lito songa yo. Yo yo ki maloba na nzambe lelo. Olobi na ningi na abandonné nyonso. Na landa Yesu. Na lina tika komita musa. Na kati ya kindumba, na kati ya makaya, na kati ya milangwa. Na kati ya moibi, na kati ya makambo nyonso mabe ndeko nanga baoyo batikaka mpona ye arekompensaka bango. Alléluia. Nazalaki jeune fille na baninga bakoya kozwa yo na bakoya kopropose yo tosala boye tozongisa boye ekosala na bo eloko te. Nga nayebaki Yesu mwana moke à 16 ans je leur disais nasi napemi Yesu kati na nga na kodecevoir Yesu te. Ah, ce qu'on décevoir Yesu te, il est bien aimé à décevoir Yesu. Bantoyo, non, tu avais raison. Il y a honoré ça. Il honore celui qui l'honore. Amen. Nani alika honoré Yesu lelo. Olobi na lina pesa fina ngai pa ya Yesu. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is for me. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Oye bake, et y a une idéologie à sika donc. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération. Sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. José Baïla. Najo solaka na bana ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ejo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mosusu aza na Belgique. E koma kate. Oh, mais baza ni kuyiba. Ah na rembi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Le coup la bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata nangai JB Service merci. Ta biloko nangai. Obengene bana batingaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki baza mondele. José Baïla. Aza mondele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo. JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubonga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Baïla. En plus eza kaka na Kinshasa te. Eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakukutela ye biloko kuna même na Lubumbashi. JB Service bozala na agence moko ya si ebowakazi sili kaka na ngambo belaza na tena baza continua JB Service akakuna ezali ezali Angolais nalité nanga Angolais JB Service et par les amis